Ndeko na ngai histoire ya Fally Ipupa na Colette ezosilaka te. Ça s'agrandit, ça évolue toujours. Bino mo boyebi kilelo oyo toza na chaîne moko penza oyo et analysaka makambo. Pas comme les autres. Alors, Papa Sango Yemoko Israël Mutombo ayaki kosala mwa réaction concernant likambo dossier entre Fally Ipupa na Colette. Bandeko, il faut koyoka penza ba réaction ya batu na réseaux sociaux. Biso nyonso déjà tolandaki appel oyo binomo boyebi kilelo oyo penza likambo eza moya koluka likambo eza te parce que makambo nyonso eza déjà na mpoasa eza déjà na réseaux sociaux. Donc makambo tokoluka yango esika te, donc soki ozoluka eloko réseaux sociaux eza wana ekoyebisa information tout. Alors appel oyo Colette na ndeko na ye ya mwasi je ne sais pas babengaki Papa Sango Israël Mutombo. Biso nyonso tolandaki yango ndenge bayebisaki ye makambo nyonso déjà selon Colette ndeko na biso ya mwasi nan camarade na ye ndenge bayebisaki Papa Sango babengaki bato ebele, plus précisément ba chroniqueur babengaki bato ebele baboyaki na bango kosala analyse ya likambo wana. Mais balobaki epa ya Papa Sango aza muto aba analyse, aza muto abangaka eloko te bino mo boyebi. Israël Mutombo penza analizaka makambo nyonso. Tosalaki na makambo ya Pasteur Marcelo, ya Pasteur na biso Marcelo bino mo boyebaki ndenge kendaki pe asona déjà Maman Blanche. Donc analizaki yango eza na ba oyo bayaki ba kritikaki ye, eza na ba mususu bapesaki ye raison parce que ye azalaka l'église au milieu du village, donc azala côté à mututé. Il a toujours été au milieu, il a toujours fait son travail comme il faut. Voilà. Ceux qui n'ont qu'au lo balanding bongo. Alors, concernant Fally Ipupa nandeko na biso ya mwasi Colette, Papa Sango pe ayaki ko analyser likambo wana. Sikoyo, il faut koyeba, il faut NMKR aye na ba solution. Kondisa nzoto na NMKR po na libela problème ya accouchement. Mama ata na 70 ans na NMKR okosimba mwana. Zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce. Tozali kosunga impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle na NMKR esengo ezongi na libala na NMKR masolo carré na NMKR kala ndenge etelemi masolo evandi na NMKR ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension AVC, cancer, ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie, owumeli na maladie ya tension, owumeli na maladie ya cancer, ozali na problème ya hémorroïde, kobosana te benga biso na NMKR solution ya libela. Ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NMKR kimambangu okozwa lobiko. mafinga ndenge elekaki na réseaux sociaux. Bandeko na ngai. Je le répète encore une fois, Papa Sango aza muto asala ba analyse na ye azalaka l'église au milieu du village, donc azalaka ya côté ya mo côté. Donc il a toujours fait en sorte que azala au milieu du village. Pourquoi? Parce que bamemaka bankambo epa na ye le deux côtés. Par exemple, je m'explique, comme je l'ai dit au naibande ya émission Nabiso, likambo ya Pasteur Marcelo, pe à son âme encore une fois ya maman Nabiso Blanche, eza dossier bamemaki côté ya Pasteur Marcelo, côté mususu ya famille ya Maman Blanche, analysaki yango, toyokaki ba audio ya ngambu na ngambu jusqu'à ce que toyoko zwa moi confirmation. C'est de la même façon aussi likambo ya ndeko na biso moya mwasi ya Colette. De la même façon bamemaki e dossier na ye na camarade na ye toyokaki biso tout appel wana ndenge elekaki.
De l'autre côté aussi, toyokaki ndenge bamemaki dossier et pas il y a un autre artiste, mais c'est le chevalier Fally Ipupa. Alors, koyoka appel wana bandeko na ngai déjà ndeko na biso ya mwasi Colette expliquaki makambo mo boye aussi oyokaki ebandeli ya histoire te déjà tu as confirmé comment est-ce que ça s'est passé. Mais soki oyokaki ndenge makambo ebandaki, tu auras un peu de doute. Je m'explique. Nayokaki audio moko boye. Vous savez, nakilelo oyo toyebi biso nyonso to ke intelligence artificielle eye ezo copier pas seulement la personne, ezo copier pe voix ya mutu. Alors chose bonne, toujours reconnaître elongi ya mutu soki ils a travaillé par l'intelligence artificielle. De la même façon aussi, toujours reconnaître audio tout comme voix, la façon dont mutu azo loba soki ezalaki travaillé par l'intelligence artificielle. Alors, avant, toyokaki, ngamoko personnellement, nayokaki audio ya ndeko na biso ya mwasi ya Colette, comment est-ce que abando kumisa Fally Ipupa. Abando loba penza ya bien pona Fally Ipupa. Jusqu'à ce que naye koyoka pe appel oyo babengaki Papa Sango. Je vais te dire penza Papa Sango azalaki na raison. Pourquoi? Parce que ndeko na biso ya mwasi pona ye azalaki na but. But ezalaki ete pa kaka pona fondation na ye to comme ONG na ye. But na ye ezalaki à séduire, je m'excuse Fally Ipupa, monsieur le chevalier. Vous savez, parce que elle était la première plutôt ya kolanda Fally Ipupa. Déjà bando lukaye, alors amonaki ndenge ye pe aza na organisation ya kosunga ba orphelin na mboka na biso, vu que Fally Ipupa ye pe aza na organisation, alors elle a jugé bon que non, voilà oyo ekomi mwa occasion moko boye. Parce que koyoka audio oyo atindaki Fally Ipupa, bandeko na ngai eza somo na oyebisa bino. Déjà, mais c'est les chevaliers et pas inaye, toyebi biso nyonso tout que personne n'est parfait. Biso tout ça là, erreur, biso tout moko on fait du n'importe quoi. Mais cela ne veut pas dire que na dossier na bango oyo est concerné yé nandeko na biso ya mwasi Colette, Fally Ipupa a tort. Même pas. Oui. Akoki kozala na tort le fait acceptaki accord wana et salima. Mais biloko ils ont circulé sur les réseaux, je vous ai déjà expliqué likambo de le premier bandeko na ngai partage ya biso concernant likambo oyo. Moi si ndeko na biso ya moi si pardon yende mutu alukaki Fally Ipupa. Je le répète encore une fois. Ayaki nan dossier ya ba ONG T, autrement dit ya ba fondation T, abando luka Fally Ipupa. Alors vu que elle a évi non naza na fondation nanga kosunga ba orphelin et des séries, Fally Ipupa biye pas dans l'organisation ana. Alors ezalaki lokola passe, si je peux le dire de la façon. Alors Papa Sango ayaki na ye ko analyser likambo wana. Siko na ndenge oyo Papa Sango analysaki likambo wana, batu ebele bayaki ko finga pas possible. Pourquoi? Parce que Papa Sango akotaki ngambo ya Fally Ipupa. Et surtout bandeko na biso oyo ba Congolais bazalaka contre la musique de Fally Ipupa, bayaki ko finga Fally Ipupa et Papa Sango pas possible. Pourquoi et pas na bango babando loba ebele? Pourquoi? Parce que Papa Sango po na bango akotaliaki et Fally Ipupa. Chose faute, chose qui n'est pas vraie. Papa Sango alandaki maloba ya ngambu na ngambu. Déjà Colette oyo abengaki Papa Sango alobaki déjà non voilà Papa Sango Fally Ipupa ebisaki kake komemata likambo oyo te pa Papa Sango parce que wana mutu na ngai
Hein? Déjà nakoyoka appel wana epa bato nyonso bamona baki déjà que non voilà réaction à papa Sango déjà toyoka yango epa ya Colette parce que pourquoi Fally Ipupa a déjà prévenu que non wana mutu na ngai ya kokotela ngai kaka mais koyoka penza biso nyonso to bato moi je vous ai toujours dit à un moment donné to longola ki polémique na ndenge ndeko ya biso ya mwasi akotaki likambo wana azalaki na ba ambition tout comme ba objectif na ye o abando Luka et pas monsieur le chevalier hein tellement monsieur le chevalier peut à moi si à quoi qui peut et à mobile je m'excuse peut-être à quoi qui n'a pas charmé bilomo boyebi hein et que ça là qui anzima qui les camboada était série jusqu'à ce qu'à Komela qui est na ba Instagram mais ba compte oyo tozo mona ba capture d'écran ils ont circulé sur les réseaux sociaux il y a Snapchat ou un compte ya Fally Ipupa te quand a Fally Ipupa a commis ata elo côté na Snapchat ezalaka aigle et surtout ils a certifié mais ceux qui bolandeli bien Instagram ils a certifié pourquoi Snapchat ils a certifié te hein tolinga ki to mona pe Snapchat certifié imaginez-vous degré à Fally Ipupa est-ce qu'il y a kokate penza ko certifié Snapchat na ye hein ba compte certification ezalaka ta charte ko certifié compte ezala quelque chose de $20 par mois imaginez-vous de l'argent qui Fally Ipupa a oyo azanango est-ce qu'il y a kokate penza ko certifié compte na ya Snapchat ceux qui bolandeli penza bien message eza kokoma na Instagram réaction à Fally Ipupa mutu akomi ebele azandeko na biso ya mwasi ya Colette pourquoi Snapchat a Fally Ipupa na Instagram plutôt Snapchat na ya Fally Ipupa eza certifié te hein et surtout maloba o bakomi ekokani te na maloba Instagram donc biloko wana tout en tant qu'une personne en tant qu'un humain il faut qu'on vérifie biloko wana nyonso avant de juger. Bon vérifier babiloko wana parce que jusqu'à maintenant eza la bande na biso oyo ba comprendre kaka histoire wana te ba comprendre kaka objectif ya ndeko na biso ya moi c'était bazo juger kaka Fally Ipupa non voilà mais c'est les chevaliers à quoi na ba charme voilà mais c'est les chevaliers Mathieu Kiti hein ba juger na ndenge mutu nyonso aligné mais bazo landela ba capture d'écran wana te ngamo personnellement je pris le temps ya ko landela ba capture wana. Oui, na tangi ba capture tout comme ba message à Instagram. Ce qui bolande les messages wana molai eza ndeko na biso ya Colette. Oh yemo kwa sengaki DG ya fondation Fally Ipupa que non vu que monsieur le chevalier ndima ki na ye tout ça l'ensemble alors yebisa ya confirmer nga que non voilà il est pour concernant dossier oyo tout comme eloko oyo naibisa qui est tout ça là to sala ensemble pourquoi a maloba wana ekokani te na maloba ya Snapchat kaka ya Snapchat je m'excuse ne et qui est na ndenge mususu eloko ebele ba ndeko na biso bazo yoka tout comme bazo yeba te eza mwasi ndeko na biso ya mwasi ya Colette aza na objectif na ye tout comme ambition na ye ko ruiner réputation à Fally Ipupa koteka image na ye na ndenge ya mabe pourquoi c'est qu'elle avait c'est tout comme c'est qu'elle voulait et Simba quitté alors elle voulait se venger. C'est de la même façon ndeko na biso papa Sango ye moko muto ba news a réagira qui ebele ba comprendra qui était baye ko finga ye na ba réseau comment est-ce que akokota côté à Fally et surtout ba eux baza contre et pas Fally na lingi côté ba polémique te parce que ça na ebele a bandeko na biso ba congolais ou ba sepelaka te na musique ya Fally Ipupa alors eza bato wana penza bazala qui contre concernant likambo wana ba finga qui est balobaki ya mabe pona ndeko na biso ya papa Sango ya mabe penza makasi alors vu que y a ça moto à réseau ayebi déjà comment est-ce que ça se passe raison pour laquelle ils sont fous ye alobaki na ye o eza penza ya koloba le reste ils s'en foutent raison pour laquelle tina kilelo tozo mona ta réaction à Fally Ipupa te pourquoi parce que makambo wana ezangi mutu na makolo eza makambo mo boye ya etelemi kaka boye olandeli penza ki ozomona ke c'est du passe-temps
ndeko na biso ya mwasi ya Colette, s'il te plaît, tia na yo na se makambo wana, parce que yo moko ozomona ndenge ozomi contredire yo moko. Luka eloko mosusu osala ke passé et ke kolekisa ta na yo na koluka je ne sais pas baise, na koluka je ne sais pas comment est-ce que je peux l'expliquer, na ndenge ya koruiner image ya artiste, ce n'est pas vraiment bien. Nga mo personnellement déjà na bandaki ko s'inquiéter, mais na ko comprendre que eza ba passe-temps. Pourquoi maloba wana tout comme news sango wana soki olandeli yango penza bien ozomona ke ndeko ya mwasi azali na ba objectif na ye, hein, ekoki penza te, hein. Elle a jugé bon que non, voilà, et quitté, voilà, je dois maintenant me venger. Pour ça, la ndenge mususu. Raison pour laquelle elle a réagi na ndenge oh biso nyo sotozo mona kilelo na ba réseau. Alors ndenge ndeko na biso papa Nsango asala ki analyse na ye, s'il vous plaît. Ce qui boyebi réalité likambo te botika. Hein, parce que belé bazo tia makelele surtout ko finga. Ce qui boyebi penza réalité likambo te et c'est eza bien penza kotika likambo wana te kaka ndenge ezokende jusqu'à ce que ekosila. Hein, bandeko na ngai papa Sango asalaki analyse na ye oyo eza penza correct, akotaki ngambo ya mutu te parce que ye moko analysaki ke amoni ke non c'est du passe-temps. C'est un peu ça bandeko na ngai, je ne sais pas bandeko na biso mususu oyo ti lelo ba comprendre te bazolinga ba comprendre na ndenge ya ndenge nini. Hein? Voilà bandeko langa tokomi na suka partage na biso kaka ndenge ezalaka. Merci encore une fois pour na ko alanda biso du début jusqu'à la fin. Ko like, ko partager, surtout ko commenter, pour nous ça a été un grand plaisir. Permettez-moi bandeko langa toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine kaka ndenge na lobaka un système moko ya propre. Bien.